Venez raisonner, on a deux chansons. Ata ustad aodi bolingo Jimmy bayanke balamuki ve bayanke biso tolamuki. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Amen. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango a ce qu'il a déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Kala Nzoto, Kolongo nous. Et ça les produits. Oh, ils ont comme Mélama. Pour la bateau, ils ont faible. Ah bon? Maxi bien-être. Alors on peut ça aux force. Il y a beau pikiliki. Il y a beau pikapen. Alors ce qu'on met Maxi bien-être. Il y a un monde ingala so benda mutuka. Na minu. Na bende bale na minu. Na bende tre na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Petit congolais. Na. Volanda Congo Promo donc titre ekangi ba site tout Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Raphaël Ngindu oyo ezabu ya kosamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde trois pa Congo Promo TV oya boya sali mokili na esia ouais balobi Rafingindo Congo Promo toujours grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Dans Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Ma bezero ya pas na dire ngaye ba bibiso tout Congo mobimba tole la papa wemba ya kuru ya kavena biso moko via tiki biso akei histoire à forme style mais ma tongue partout tole la vena raisonner na nzembo moko ya coup de chanson ma tongue nga bakasa vous partout tole la ah que sa âme repose un peu. Motema no molimo pe makana kimia. Babive bembe na yo ekota na corbillard te lo monte biso ba yakuza to tiango na mapeka Tina Paulin. Vena raisonner na deux chansons. Ya liboso ema. Secret odi bolingo Jimmy bayanke balamuki odienga ve bayankano biso tolamuki bayankango biso ye tolamuki veyo ebi chege chancelo kopamba ve pesa biso valeur ba chege bayakuzo pesa biso valeur chancelo kopamba engaye liwa buzoba liwa diabolos atra use traodi bolingo Jimmy bayanke balamuki odi ve ma bezero nena abwe na leli ya pas na dire ve na leli ata ustad aodi bolingo Jimmy bayanke balamuki ve bayanke biso tolamuki ebembe na yo c'est terrible oyana temba mona obelo pemi okufolongwe mais nous vivons ensemble nous mourons ensemble ma bezero. News Dekin. Dans cette émission, nous recevons les artistes musiciens, les artistes comédiens. Nous parlons en fait de la culture congolaise en général. Et bien aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir de recevoir une grande comédienne de mon pays. Donc elle est vraiment maman, hein, vous le savez très bien. Elle n'est pas vraiment à présenter. Donc aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. News Dekin a vraiment beaucoup de plaisir de recevoir Maman Chako. Et donc nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons vous
dire comment, maman, vous le savez d'abord, l'émission est bilingue, nous parlons français en même temps lingala, pour la meilleure compréhension de tout le monde. Donc, c'est juste un petit rappel pour Nabao, peut-être vos subisso en cours. Et voilà, donc aujourd'hui, nous recevons Maman Chako, qui médaille na ministère Nabiso et à culture et art. Et voilà, donc suite à vos demandes par rapport à cette nouvelle, donc à cette news, parce que c'est vraiment une nouvelle, Maman Chako, relaté bino, c'était comment, donc Zalaki Ndengeni Niba pesa médaille. Donc salutations aussi à celui qu'on appelle Timothée Piana Serge. Et donc lui cordon respect kitokos na kitokos balbiye à kotara partout azo coordonner Congo Promo TV na kin en même temps ça sous na montage donc place pour mon a vraiment image ezo bima ma photo wapi Timothée Piana Serge. Merci beaucoup maman, bonjour. Voilà, en tout cas maman to CP Susko Yambayo pour la deuxième fois en émission News de Kin na Congo Promo TV. Bafan bazolando partout dans le monde entier. Oyebisi bango nini après tokota na masolo na biso émission ya lelo. Mbotela bafan nanga nyonso nzambe nanga abenisa bino et puis merci mingi na ndenge bo votaki nga ebele oyo boyebi ke mosala nga na salaki banda 42 ans. Eza mosala moko malamu esepelisaki bino yango bo votaki ngai leur bazao sa ba enquête na bango. Yango na bapesinga médaille oyo médaille de mérite pour na sara mosala pe malamu. Merci mingi bafan nanga. Merci beaucoup maman. 42 ans na kati ya mosala théâtre. Lelo osa satisfaite pour dernièrement, si je me rappelle bien, de tourner émission moko et au bandé kolobake au bandé ko déplorer des système ce cas muta kufinde gouvernement sali quelque chose ne ba ko reconnaître que osala ki mutu au bandé ko contribuer na culture ya mboka mais lelo yosa na bon moi ba pesi médaille à or osa vraiment satisfaite. Oui, naza très satisfaite parce que nana kufite ba ko décorer nga avant. C'est bien parce que na jouir na esengo wana ya komona ki na zu médaille ba reconnaître nga na République démocratique du Congo qui nazali artiste reconnu officiellement na gouvernement na biso na l'état na biso ya mboka eza esengo mingi coup de chapeau na pesi longonya pe na bato bapona kinga ki chaque wana zala. Merci mingi na président de la République ndenge honorer pe biso na ndenge médaille biso nyonso tozwaki médaille. Merci mingi na ndenge kansaki komo na nga peza na kati na remercier bino nyonso. Merci mingi. En tout cas, merci beaucoup maman. Mais non linga, on met quand même un peu ko éclaircir ba fan. Ezaki no ndenge nini? Comment makamwa nyonso esalemaki ministère culture et art pesi bino ba médaille, c'était comment? So remis ko relater moi juste pendant quelques poussières de minutes. Ezaki ndenge nini? Ngai nayebaki na nga te ke ndenge naza koloba na ba émission ko ke un jour pe bakoko kansanga pe ba pesa ngai. Navandaki na ndako na nga namoni téléphone eleli yebisinga maman yo mama Chako nga bienga mama Chako. Bon yaka na ministère ya culture yako remplir ba formulaire. Mazako ba formulaire nini ba yebisinga ka ba formulaire. Na yebi wana eza ministère na biso état que une artiste congolaise. Alors nake nekpo na yo kapeli kamango sur place. Nde maman ya komi du recap le wana zaki conseillère a ibisinga te maman pour remplir ba formulaire ou pas bientôt bazo pesa bino ba brevet des mérites ya culture et art. Bon on a rempli ba formulaire ba tuni biso date to bandaki ko sala musana biso na bandaki date nini na évoluer na ba mais groupe nini na makambe belé o batunaki biso to remplissaki et sili nango après un mois si je me trompe pas après un mois baye ko benganga baye ko episa biso ke
boya ko tokoya kotikela bino ba invitation o ba kopesa bino ba ko breveter bino na Grand Hôtel. Mais ba kotika biso ba invitation toke na Grand Hôtel ba pesi biso ba brevet de mérite. Et s'il est aussi si cérémonie wana nde ba ko pesa biso boko tokopesa bino pe ba médaille. Tozo organiser ba pesa bino pe ba médaille et ko la accompagner na ba médaille na bino. Na fana ki na ngana ndako na ngai. Toyebaki déjà ki ba ko médaille biso membula nini toyebi pété. Na vani na ndako na ngai na ye komona ba benga lisusu mama kende oza photo moko ya soko 5 soko nini wana balobaki wana kwa kana mingi te bazo kopesa bino ba médaille. Ah bon? Le 29 fois kopesa bino ba médaille. Ngabi bazo pesa bino ba médaille sepelisa ngama nake ba photographie nga ba po ba pesa biso na ba livre ba makamama biso na kati. Alors nde na moni na komi na ministère au le 29 fois bazo pesa bino ba médaille na bino ne mérite. Et ça nge sengo. C'est ça. Le 29 peut toquer au patronage du président de la République. Malheureusement, président de la République, ayaki na été ma première dame na biso maman Olive Lembe, maman possible. Auto benga mama jo mama mutayaki na place à papa. Yango na sepela ki mingi. Merci beaucoup. Wana pona bandeko peut-être boyeba ki tezala ki ndenge nini ba pesa mama chaque médaille en or bozu un peu moins histoire na ndenge zala ki ne ba benga ki voilà, je pense bien beau comprendre. Mais maman, bosaki au nombre de combien? Ba maman combien oyo bazui ba médaille en or lokola yo? Tozaki, si je ne me trompe pas, on dirait tozaki 90 personnes. Oyo bazaki nini. Sur 90 personnes wana ngai elo resalinga moi soni parce que biso basi tozaki ka 7. Nini toloba parité zaki atteinte parce que tous les 7 basi et bien là biso basi tout ça le métier ba métier mingi et biso artiste comédien et là ba peintre et presque ba domaine nyonso basi pe ba yalaka fallait ba tombola pe biso tout atteint une vingtaine il n'y a ça là bien mais malheureusement tous les 7 et puis sur 7 wana bon honoré papa wana ya mikolo o bazaki na âge à 70 ans. Ba pesi bango ba jeep biso ata mok mwasi moko te azui ata jeep na set wana ata moko te ba honorer ba pesi jeep mais biso toyoki que ba mama chako bazui ba mutuka ba mama bipendu parmi cette maman wana ata mutu moko te azui mutuka parmi cette maman wana tozaki ka deux comédiens ya basi ka biso ngana mama bipendu mama na bino to bota bino il fallait bino ministère nyonso alinga zwata moi cadeau ya munene boyeli biso ata ba mama pour encourager les autres batikalike ba koma pe na ba âge na biso baza ko sala musana na biso ba ya vraiment na courage wana ke ngai pe un jour so na komi lokola mama chako na komi lokola mama bipe na komi lokola peintre tel na komi lokola boy mama tela mona na kozwa ka un cadeau moko munene oyo gouvernement na nga mboka ba kopesa. Mais si vous découragez biso ba maman pas biso ba maman mikolo tozwe le côté bo bano bazolanda biso bano bazolanda lokolo na biso bo pesa bango nini enfin tozan espoir là na deuxième édition lisusu pour ngana zui médaille moko normalement il fallait na 3 médailles na zona banana bronze argent et puis or mais ngana briller betape na ba singa or. Il faut les msou bakoya kokokisa pe ba médaille na nganyos ozomona édition mais tolembi pété toleli pété mais prochaine édition bobongisa ba faille esika ezalaki je crois ko ya la malam tolela pété parce que édition ya mibale ko ya la ya misate ko ya ezape biso nyonso mbala moko ba kokako décorer pété
édition malembe bandoya polémique na édition na ya mwana mboka eza bato nyonso na benga mbala moko te malembe bomoni na félicitaka mingi Serge Kayimbi na festival oya salaka ba festival il faut yala ndenge wana nde kotsaka ba mbongo na kati ya ministère na biso biloko ba festival eza biloko kitoko pona ministère ya biso ya culture etombama ezokotsa mbongo na kati ya république na biso pe omoni na ngana kosepela ndenge wana lokola lelo ba minerai comme koya eza lisusu ndenge ya ki makasi te et comme koya mais culture eza ministère moko ya mbongo ebele me ma néglige kango ngai na koyebisa kaka bakonzi mboka botala ministère ya culture wana bo bimisaka mbongo ebele pona culture mona culture ekokotizela kabino pe mbongo ebele ata biso ba comédien so balobi lelo CD gouvernement lobi CD nyonso etekamaka na autant atie timbre na ye na kati timbre wana bando soma makaka na hôtel de ville ata bato bakosala kango bakolia mbongo mingi te biso se retrouver gouvernement pe ba taxe wana nyonso ekokotisa mbongo na kati ya mboka na biso. Mais voilà, salutations d'abord na mon ami Ricky Nemia la balobi muninga mo malamu kwa Ricky Nemia la base wana bango nyonso na Londres même batikela ngane Ricky Nemia la na kati ya Londres wana ndenge na lobaka batikela nga pe mama Emily Nzemba moi si ya papa tous pepele ya mbetolo na Londres et ceux qui totali koto na Bruxelles na Belgique bazwa nyonso Batiki nga René Kabase le wetu. Voilà, en tout cas, bah salutations ebele na bino et puis bah merci ebele. Voilà. Mais maman, eloko moko lobi est vraiment très important. Oh bato ebele ba rumeur reso circuler mais okoyi ko betela ngo c'était olobi ke bozu eloko te. Ata mutu ko biso toyoki yango tobi news de kin elobaka pamba te kitaka nano ezwa vérité mama chako mama bipendo ba pesi bilo ba mituka na misala ebele bosali na mboka na biso ko ngoyo lobi ke bozu eloko moko te de bozu ka ba médaille ya pamba donc à part ba médaille moi ata enveloppe kaki wana penza eloko te o taxi futa taxi eza eloko oyepelo na ndako Kolo lupanga ozo futa encore le 29 futa taxi na yo eza transport yango ya 10 000 ya 1000 ya nini ba peso transport kakate yango o fetele pe bonne année na ici mais biso to ningaki moi elembo moko etikala bomoni nde président ancien président biso Mobutu atikaka elembo na nini le rapesa ba joueur bandako na salongo etikala na salongo Léopard. Mais pour nani biso pe bakosala biso elembo pe et la cité des artistes batongeli biso banda kwa kitoko lelo tokomi pasi neti biso ba artiste ba comédien tokomi pasi po ya ko zwandako o tourner film bakoya ko te mama ko zwanda kwa kitoko yate yo komo tricher tokomo tricher kaka mais musana na biso ko beba basalela biso ata cité moko cité des artistes na cité des artistes wana batie ba barrière wana pour mona un artiste okufuta mbongo na cité des artistes batie salle moko monene ya cinéma salle moko monene esplanade moko ya monene pour na ma musique ebetaka les musique ezokota kuna kofuta droit d'entrée koyala olobe olingo mona mama chako avanda la cité des artistes na ke komona d'ailleurs barrière koloboko mona pour ça na yenini bon okofuta droit d'entrée na yo na porte wana taxe musu ezo partager te mama chako azolia pe l'état pe akobandolia boso sa biloko ndenge wana eko mema mboka pe na développement ya ba artiste na bino to bandolela lokola bazoba moko te lokola talelanga likambo oyo lelo ngai oyo moni ndako na ngai esika na vandi na ku est-ce ngai artiste monene bo découvrir ngai lelo médaille d'or na vana na ku nde nazana villa moko bochenga na villa wana po moto pe nazala pe na okumu ya mboka pe artiste lelo ya mboka na biso to honorer ye mais avant na villa tel ata boy baninga nanga ba étranger mususu bakoya lelo artiste na biso de toyi kolika mama chako une certaine mama chako asala ka boy na boy ayepe a découvrir ngana isika moko ya malamu ekosepelisa moto te ba congolais wana ba bongisa ba artiste na bango et ça la honneur fierté ya pays
hein honneur na bino mais bino ba gouverneur toza délaissé bo aider biso quand même hein bo aider biso lelo nga nazo kufa lelo nakendaka poto lisusu te pona nini ba combattant pona nini au gouvernement mais bayebi te que gouvernement aussi longtemps que na vandi yao na ifuna na tosa mokonzi na nga na tosa bakonzi na nga nyonso eloko bakoloba sala nga na kosala yangwana mais soko na tusi ba lelo nzela poto pona nge komi kaka na ajo yanga pe na ko sa pe nini pona ko kende ka vacances na zongite ba idée wana nyonso bozana nango est-ce que bokom sango po ba kondu be suka ka na ba émission na biso boye be suka ka na masolo est-ce que bokenda ka penet na ministère ya culture aro ba décorer bo pesa pe bo salango na projet moko be bokotiseli et comme pas mokonza mboka mama to komisaka tele to zolo ba sakana ba TVP na manini biro na bangote so ke na ministère et na protocole et atina ni bokongo na ma télévision na bango ba zo tchape bazala ka balanda ka pe mama to komisaka na biso normalement balwana biso ba artiste ndeto ko yebisa ka peuple sango mama ba mona ko na ba biloko na ba to abula que mama Chako zo ambongo ebele mama Chako c'est que mama Chako za vwandu po mais ba monto zo yebisa biso ndoto na ngai nde naza vandu mena zunini ya extraordinaire o lelo na koloba oui mosalo pensa tala bloodingo na sali tala boy rien du tout mais na yebi ke nde na lobi boye ba kontina biso ba kosala so mwa ba cadeau ya bien po litoyi moko mama ye moko lokola yaki wana ayebi ke bana nanga pe baleli surtout biso bana basi mama biso bana basi boko négliger biso boye te mama bana mibali baso ko tia lolendo na bango mibali bongo yo na yo pe mama na biso ko tika biso boye mama na biso yo pe kanisa ke bana nanga wana lokola ba pesi bango bando ngape na sala nini cadeau nini na ko pesa pe bango ba sepela merci. Merci beaucoup, maman. Voilà, en tout cas, j'ose croire que le message est bien passé. Et vraiment, message paye à maman. Et que vous allez vraiment capter. Et puis, tout le monde a vraiment réaction. Mais, Lélo, maman, aussi un peu sollicité partout, hein, dans le monde. Toye nanda kwa ba yorozoyo ça la pièce tournage il y a Paco na PC Bambote il y a Nana Amelia na PC Bambote donc yomoko aucun des groupes sans souci yomoko susu na yoki susu bientôt susu Académie des Stars et zongi du susu. Maman, dans la vie, il faut yeba ngonga na ngongeza na eloko na ngo. Ozo yeba soko yebi vlenza ko régler l'heure na yo temps na yo pour passer facilement na makamnyo sozo sala. Na yebi ke chaque vendredi Amélie azwakanga. Chaque mardi to Paco azwakanga. Ngai moko chaque jeudi na pesaka mutu rendez-vous te pona yebi ke chaque jeudi to zaka groupe sans souci groupe nanga moko iko ya lemsu na ko bando tia lemsu ba tourner pendant vendredi na samedi. Tu vois, il faut bien s'organiser. Alors na s'organiser très bien. Ya ona ba nanga bazaka desite ba ko solliciter nga mama ya ko jouer mama Simba elombe boko no mama na bino wana ya ko jouer na yepe na temps wana jouer et puis na ba heure akoko mama ko lo ba mama l'air comme elle est trop fatiguée to zoyer à ça l'après-midi ba nini ba tableau na ye l'après-midi tu vois alors ba tekelenga ta ya matinée mobimba na za bien na ke après-midi wana ba yebi ke na osa 3 tableaux ou 4 tableaux na sali au moniteur ne oyo ye kukuta we pa kwa zo sala abenga na ba ngonga wana pa yebiki ngonga wana mususu na zakika nazo bongisa bana nazo sala bo mais siko amonike mama za libre mama ba tableau na yomi sato yango ya ko sala na sali futaka bango caché bien sala kaka mama kaka mama Boboto mama Chako sanga na futaka bango caché ti surtout bano babandisika ba kopesa nga combien na opesa nga combien bango moko bazoluka mbongo na bango na passe oyo soka ayokelinga mususu mona sombelingela mama kado na yo yango mama ngapi nazo bunana nan moi quelque chose yango mususu kaka mama merci
lemsu transport apamba bapesinga nalobaka na bana bokende liboso pa biso so tokufilelo banani bakozwa relève ezaka bino na osala boy po bana bamataka yango wana eza te na futisa bango bakache wana non. Merci beaucoup. Mais maman na tali na groupe ya sans souci na pièce ya oasika ba auto sala abus de confiance na moni ote zanini. Wana za groupe na ngamu gote. Naza fondatrice ya groupe wana. Munga ata na zate, ata pièce na zate, pièce musu na kuzala kaka. Lokwa rôle na ngana no zate, yango bana bazozu. Il faut to zala kana kata ba groupe. Bano bazo ya chaque jour ba répétition oko vendre 6 mois amona nakate okoyeba endeni c'est un bon comédien okoyeba endeni nini ke ako émerger aza ko émerger kitoko to chaka bango neti siko moni mingi baza bato ya sika amoni to che bango ndengo na poa to yoka pe public na biso ba fan na biso ba mama mwana wana oyebi mwana wa sala kibo ye mwana wana jouer bien tozo ba bonne note il a joué bien o kuna mama wana afutaki yo kozonga lisusu na classe omoni ozongi lisusu po zo lisusu matière lisusu bien po kene liboso nde to sala biso to ngaka biso na biso te o te Flore kaka ye asalaka o Viviane kaka ye moko asalaka o to Omar kaka ye te to changer ka bango pe yango wana il faut na ba groupe nyoso na souhaité la ndengwana bo vandi sakabana ko vandi sana misato mine ba vanda ka bongo te ezanete ndenge na ko sala exemple mususu yo uti ko sisa classe oko luka musala balobi na yo pesa expérience à 3 ans to 5 ans mais 5 ans on ko zwango ndenge ni il faut tika o pesa nanu bana chance ba sala nanu sala po yeba azo sala bien te so azo sala bien te la krisa ye akoyeba kaka. Mi zalaka nini mama mutema mabe to nini mwana musala bofandisi nanu afanda donc si na longo avant na bima tate zarani mutema mabe ya bato bazo diriger groupe ou bien zarani ba mususu ba pesa moni groupe na groupe ezana ba règlement na bango ba mususu ba pesaka mwana po jouer ndenge wana pesa $50 pesa $100 mais pas na groupe na biso ya ndenge wana te ya ra to pesa formation ya mutema pe mabete nde na mona soko ba moni que mwana nyoso po mata deuxième troisième il faut pas mona ko komi pe mio te allo o sali musala na malamu ba répétition zo ya régulièrement surtout na ba répétition pe yango na ba ko pesa yo passer o mata pe yango wana. En tout cas, merci beaucoup maman. Mais bande kunyoso bazo tala yo na ebite msusu po toke male na suka émission na biso. Mais nga na rolinga mama na ndenge bosala ka musala o ya théâtre. Ba mama pe boza ebele ezaka yo na mama bipendo te mais siko bon ba mama mususu wana koko isa bango ni peut-être ba ope ba o s'inquiéter po anika ka bazu mama Chako po anika bazu mama bipendo or biso petoza na bito koko isa bango nini o tala caméra o ebisa bango omoni nde na ebisa ki omwana ngake même biso moko tozui ba médaille tozaki un peu dessus parce que tozaki na ebisi ni ke toza ebele. Il fallait pas penser bébé ba se belé et ça qui biso pe toza na moi mawawana mais courage kaka ezakara édition à liboso te nde bako tonisa pe bato bango na ndenge basalela ki biso to yala ki pete biso nde to linga ki pete bango moko nde babenga biso to kena ki te yo ko peso te ko peso te bango moko nde basaki makambo na bango ndenge basali lem sur deuxième édition ekozala bokozwa boya la calme bo s'agiter te troisième édition pe bokozala ezoke ne malembe eloko liboso toujours ya kaka batterie na ba erreur ebele bako corriger berre ko na nyonso zala calme bo melama ya pio édition msusu ezoya deuxième édition ezoya bino lem su bokozwa pe biloko ya koleka na biso tozwe eloko te amoni mais bino lem su bakoloba to bongisa boto salela bango ba cadeau boto sa mais biso lem su tokoyela pete nene batiki biso pe kaka boye bino boyebi bino bokanisi tozu mbongo ebele tozu na biso eloko te nga na lobaka polele nga mwana mutete na banga mutute pona lobaka na nga polele na zu na eloko te so na zwaki eloko ne bomoni nga déjà na kosomba lopango
to bomoninga na jipi na ngana ke na kubete da mbino moi ba tour imbécile moko bonga be otala ba honorer ngabe ya makasi toujours baningo bazwaka liboso pe tolela kiti biso pe tuzakolela tolela kiti lelo pe batuna biso ngunga na ngunga na eloko nango mutu na tour na ye bokitisa maboko na binte bolemba te toujours la tête haute que percer toujours kozonga simate lakisa mosala no kozo sala baninga ba fanatiki na yo bachaka yo pe ka un jour pele ba kotuna liso ba fanatiki mutu na biso wani fayala mutu na biso wani fayala omona ba bengi yo pe yo kozwa mbano na yo mama boya na mitema mabe pona biso te boko boma biso bana bandeko na bino pamba tozo be mokele eloko ite nga mama na bino nazo luba nazo sebula eloko ite ombe mokele na ba fleur mais maman karande ba tu ba lobby on a pe tu nga to tu na yo po ba tu so ba loba po la liga maman chaque moment bi pen mais au meke un peu ko ebisa bango mais si je comprends bien na kokolo ba que première édition ça qui mal organisé oui au binope bo constata ki yango yango ne kasite to constater yango te ke bazaki mal organisé parce que yeke et comme yeke ba msu ba on ngai pona na suivi médaille moko mais c'est la deuxième édition lelo zu médaille moko même sur la deuxième édition liso ba ko benga kaka yo ya ko zo deuxième médaille na yo troisième ya ko zo troisième facilité na facilité le panier circule encore voilà bien dit pour même JB azaki contenté ou rançon peu bazar ko loba que pourquoi bazu ba médaille en argent et tout et puis yo moko pe maman lobby fallait ba banana on a médaille bronze médaille argent et puis parce que ça s'est fait combien comme ça 15 ans il faut voir au banina non bronze 25 ans aux Unis argent plus de 30 ans comme na ba 40 ndi tozwaka ba au moins msu ngai ba monike o nyoso asa comme na 42 ans boto banana ile msu yango na ba pesa ngamba na moko bon yo sans faire wana eza kaka libende ba mériter bozwa kaka likambote deuxième édition bokozwa na bino ba or na bino bokozwa ti so après so chevalier so nini nango bokozwa médaille ya ba chevalier ndenge ba vie kwedi bazui to koyokela bango zuwa Pourtant, na kwedi yaza 46 ans, na soko lelo 43 ans. Moi, j'étais au London. Et c'est na koyo que la vie kwedi zoua. Hein? Pour voir na bino, beaucoup zoua. Voilà. Là chaque année, hein, dans chaque année, bando salema. C'est l'ondenge bango ba lobby. Ou bien après 2 ans, bako sala deuxième édition, il faut y aller quand même. Alors, beau sans faire courage kaka, mon salaire a toujours bien beaucoup zoua kaka. En tout cas, merci beaucoup, maman. Mais maman, chaque groupe nayo ezozonga lisusu ndeto tu loba en forme. Mais il on est ça qui au meka un peu kolembisa Académie des Stars. Maintenant, le quoi année à Sika 2016, au lingisco on remonté lisusu groupe nayo Académie des Stars. Eza ponani. Nangena remonté depuis kala. Omoni mais na vanda kimi moi muke parce que dans sa luka chaîne a bien chaîne siko ni kota na ndenge ba chaîne mingi ninge kota na ni so TNT wana alors na monde c'est mieux pour ça ba chaîne les kota bato nyonso monde entier ba bando mona groupe nanga yango ngape na lobimbo mbaloyo groupe nanga eza ko kota il faut nazo chaîne ya kitoko chaîne ya bien bongo na banda ko sala musala nga kitoko mpona za oteka kana poto baboya kinga bon siku na kusana nini na lebi elongi nange zo lakisate bon elonga bana mususu le msuba lokwa bazana numbana sika il faut moko ya kalapa yala yango na tika kina neleka ndengo sikoyo ane oyo eza ane moko ba sana nzambe bazolo ba ane moko il faut mto nyoso abonga na ne yango na luchi bana nanga bientôt boso mona na chaîne moko beaucoup mona théâtre Académie des Stars internationale et ça. En tout
cas, merci beaucoup. Oui, maman. Tournage moko ya kitoko tozo sala to film to sisaki avant-hier ya kolela ya mwana beaucoup mona kolela ya mwana ndenge bana nyoso balelaka mutu na kana ya azolela bolela sko nini bolela nani mingi ba parents baboyi tata kima mama kima tata libala kei mobala pc sida biloko nyonso bana bazolela mais tozala toujours to zoko zeme ya likolongola zemite continuer mwana wana lemso ko ya un président de la république ko bwaka ka mwana te na bwaki na lembi oyo koliaka wana pesa ka ta mwana soko boti ya kumi ya mutu nyonso alo kolisa mwana na yo et puis bino ba papa bochaka basi bazemi bolinga ke mwana ngai te mais mwana wana ko yana mwana nani ya nzete quand même reconnaître ya tana likamo moko atozwa ka mbongo muke ya kotikela ka mwana ta mbongo alipa ata 200 francs mwana yebaka ki tata nanga kinga po bana mingi bayibi pa tata na bango te histoire wana histoire vrai wonga na sali na kate histoire na tangi na tata wana ti lelo mwana na yalelaka ye ti lelo yo tozoluka tata wana soka sa kufa kombo ya tata wana onga na tangi na kate histoire wana soko aza na bon moyi aluka mwana na ye asa botele bakoko misato aluka ye oui maman histoire wana ya yo moko personnel ou bien ba beteli onde li solo ndalo otango na théâtre eza na kati ya famille nanga alo eza histoire vrai eutaki poto nde ezo komengi na Kisasa timboka alo eza histoire vrai tozoluka tata wana azaki chabien tozoluka eti lelo ata bano ya botaki boza na ndeko na bino aliboso azali aho tozoluka ye histoire wana boko détail nyonso mutako somba kolela ya mwana akoyeba nde histoire oyo eza na kati. Voilà, en tout cas merci beaucoup kolela ya mwana ekoteka ma partout bien kana kin affaire tozoluka pe sponsor ekoteka ma partout pona yebike lokola nani ba productrice mingi ya basi ba neti mama ta nana takaza wana soko sombi yango ekoyela bien boko mona ngo pona yebike mama wana mikolo ya so konza fort presque ba théâtre mingi kaka ye alors na yebike akosunga ngai asoma pango. En tout cas, merci beaucoup. Mais neti pe batu bazai pe belo ba sepela maman chaque couleur kolele ya banezo bima déjà. Okoso même Miline Zemba, moi c'est pas tous pepele mbeto na Londres. Ba on peut balingara vraiment makamba théâtre trop ba Ricky Nemia la kuna na Londres. Ba lui motomoro bien un nombre de paroles. Donc il y a l'obara et puis à Sali donc alo suka akala malobate avec deux actes. Donc à Kenaratina ba acte quoi Ricky Nemia là. Donc baza wana ba René Kabasele pe na Bruxelles bazali ba kokozo maman ndengeni poleka kolela ya banezo bima mbala mope basomba yango madangi pe na Londres ba kokozwa yango ngai ba kokozwa ngana numéro na nga kaka na ngana numéro na kaka moko na mokilo 09 98 20 39 41 na zongeli 09 98 20 39 41 wana bokozwa nga direct 243 9 98 20 39 41 243 9 98 20 39 41 wana direct ngai omoni direct ngai mama nana takaza sunga bana na yo to sisi nyonso les 10 épisodes to uto sisa siko to nito kota na côté ya ko mettre en go na propre photo to banda bukulika. Voilà. En tout cas merci beaucoup maman. Mais maman oza maman moko batu balingaka o mingi. Oza modèle ya théâtre congolais au banebele le bobi motuni modèle nonani maman Chako modèle nonani maman intel mais parmi ba maman wana ozali prévenir que ba reconnaître na mboka na biso ba pesi o médaille. Okoko ebisa ba bana o nyonso ba bandi théâtre lelo nini ou reproche ni no salara d'abord na bango après to koti maman na conseil ni no koko pesa bango. Nakoyebisa bango d'abord mosala il faut kolinga ngo
koya na mosala ke oya pana tika na ya tika objectif na yo tika ba mona kangai pe pona zwaka mibali to mibali bazwaka basi te nga mama na bino na ningaki mosalo na sali 14 ans banda 14 ans dina bandaki musalo oyebi ke bu jeunesse nanga nyonso na passé kaka na musala oyo le wana kutu mbongo ezalaka na ngote mais na lingaki musala nanga ta lelo na kumuzwa mama bambano oyo ezo sepe sabino texte ezo sepe sabino bana Congo alors linga musala bana nangai musalo oyo efutaka nango bien te mais soko tche moi ba porte pe efungwanaka na yebisi bino ke na la kapenza nzala te poisson na toke porte ba kokotsa ngate mais soka yokika mama shaka zawana bokotse nanu eloko nini mama wana kuvanda kuna bokotse nanu mama nini nzala moi chweke ata moi 10 komona na kolia omoni na pona nini mosala ayoka komona nga pa yebiki mama wana sala kana ye toujours les misuna zana difficulté na leleli muto mona moto wana asungi ngai omoni mosana biso eza mosala moko kitoko mais soko zo salela na mosolo oye ozo banga pe nzambe ko simba te okomona okende pe musika merci. Donc on a conseil puis reproche ça là na baleki bana bakoko oyayo babandi théâtre lelo mais maman ozo nunate 43 ans déjà ozo kota yango babi maman toujours ozo ngaka jeune coiffure accoutrement secret na ezala nini. Merci mwana nangai secret nangai yala toujours ko yala malamu na bato ko ya motema pe monene koyoka ba critique bato ko bongisa mosala ko seka mingi ko kangakana na kata motema te yango wana secret nanga ko solo na mwana na bolenge na ye aye na lisolo ya bolenge yo pe solo na ndenga bolenge oye tata ya mokolo aye na lisolo ya mokolo yo pe solo na ye komi komisaka na tout âge zalaka na bango okomuna et puis surtout ya mabe kanda longola kanda na motema longola kanda nga nazo yebiso eskande za ndeko ya kindoki kanda ya motema mabe okokene musika te ya motema malamu oza na piste moko moninga omonike moninga zozanga sunga nzamba kubatela yo pe nzamba kukansela ka yo le nyonso yango nanga nazaka nanga humble toujours et pas motopamba JBP yana laksa biso humble toujours pour nzamba tombola ka yo yango nazolanda. Voilà, donc on a secret à maman et on est toujours jeune, on doit se rajeunir davantage. Voilà, en tout cas merci beaucoup maman Chako et je pense bien bao pe balinga rayo même balé qui na yo na monde au théâtre balanda pe ba secret wana pour que ba avancer. Voilà, merci beaucoup Christian Bouyi to comme déjà na suka émission na biso maman tozali vraiment esengo makasi ya royamba yo na ebité poto kabwana pona émission ya lelo je pense bien oeza émission na yo Congo Promo eza porte sera toujours ouverte pour Nabino bande ko bazolanda bakoko retenir nini na passage na yo na émission na biso ya lelo oyebisi bango nini po tokabona et puis on tikelo ba salutation na bat nyonso ba soutenaka yo. Oh merci mingi na bande ko nyonso yo balandi biso lelo nzamba pambola bino eloko ya munene na kopesa bino ko lipamboli ya nzambe po yango nde leki nyonso bolingo linga moninga na yo ndenge omilengaka ko yana kanda motote ata lelo asali o mabe tika ye na kanda lobi nango bimela ye lobi ndeko tande kambo ngana lobaki nanga boite ni kambo esalama ki boimo na ko comprendre yo soko salaki mabe senga pardon eza arme qui libère basi ba koma na Bible alors ye ba ko senga ka mutu pardon et ko sala yo bien et makamno nyoso ko la pepele yango na conseil na kopesa bino ya malamu yango wana et puis na pesi mbote nanga na famille nangai famille Chako Mobimba bo bazana poto famille Ngala na pesi bino mbote famille Mutomba Baka Francenda na pesi bino mbote na pesi pe Brida Chako oyo alandinga na sima dipasa nangai ona lingaka minga za na Suisse
na pesi na ba trésor boulu famille boulu pe na pesi no mbote na pesi Clément Dangi atika ngata sunga ngai na pasi na bisengo na pesi Shora Mataba na pesi Maniko docteur Maniko Kalombo na pesi pe mbote na nganzamba sunga yo na mosala na yo salaka okende pe liboso na pesi balocataire nyoso ya bazala na lopango yo courage kaka atabateki lopango me tokoluzwa tokozwa esika malamu tokovanda lisusu okutana mbote na bato nyoso mbote na mapasi na yebike papa Niko akei kuna na poto ozalaki seul mais tozalaki ensemble na pesi mbote zala courage na bana na nyoso na pesi mino mbote bana nyoso Bruno mwana mama yari na pesi pe mbote mingi mama na yo Shako aninga ko mingi bato nyoso ba fanatiki na ngai ya groupe sans souci ya groupe Académie des Stars pe na sukisi na mama mokonzi mama jo mama alembisaka motema na ngata na siliki mama jo mama Olive Lembe merci na nyoso na ndenge ya ko consoler biso na tolingaki to bandolela molobi te bana nga bolela te merci mama na ngai bonne année na famille no nyoso na mama Louise bonne année na ye na osika likambo te to mona na kaka merci et Banzonzing ozo tourner toujours hein Banzonzing bon na moni na producteur ayeko solliciter ngate balbanga za cher mais le solo ya rapé bien cher nanga wana lelo mona ni pona zumi médaille de mérite il faut son za cher c'est bolinga mingiti pour bino bolingi vedette na minateka la raboy il faut na za cher pour bon encourager kanga alors pona la peine lelo na mutuka na lelo na soma lopango na bana na ngaba la bien na lelo na so bima na nzela bolobi oui la actrice na biso. Voilà. Alors, il faut na lâcher. Voilà, en tout cas merci beaucoup mais maman Lobi bo solo là. Numéro pesa qui hein? Voilà rapidement. Na chaîne na bino Congo Promo na ndenge boye que to solo pe di solo kitoko. Merci nini na yo maman, merci na cameraman les plus beaux des caméramens. Na pesi ba gros bisous pe merci na ye merci na ba chef ya Congo Promo merci na ndeko botindeli biso en tout cas présentatrice de l'émission ayo sa mosala na ye elengi ezoso ka elengi na sukali Betty Masengo atika la kaka mama umela voilà merci beaucoup maman Shako yo pe umela maman umela po toi toujours na posa na yo o se pesa rara biso quoi là voilà quoi merci beaucoup donc na maman Shako ça n'est fini hein donc je pense bien boyoki ba news ya maman a expliqué bino boyoki donc je pense bien ba doléance nyoso maman sali même côté gouvernement ba robongisa ezaka médaille ya pambate ça l'accompagner penelo kwa munene oyo rotika la penza donc ezalo kwa monument moko soki lopango etika l'histoire lopango wana ya maman Shako azwaka na gouvernement donc ozala bien makasi maman Lobi je pense bien boyoki et voilà ba fan nyos bolinga maman Shako numéro na ya pesi hein pour maman ba benga nga fan na yo maman Shako mais bo benga na numéro na e masolo nyonso ba soutien na bino nyonso et kozala bien na numéro na e moko pesi na émission voilà merci beaucoup à Christian Mbouyi pour les images. Si vous avez aimé cette émission, dites merci. Premièrement, à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou, notre papa depuis les États-Unis. Et deuxièmement, à Christian Mbouyi, l'ingénieur Christian Mbouyi pour les images. Et troisièmement, à celui qu'on appelle Timothée Mpiana, Kota Montage. Et quatrièmement, à moi, Betty Masengo, la présentatrice de cette émission. Voilà, je vous aime énormément. Riki Nemia, la oyanga motomoko bien. Balobi, asukarakara na malobate, mais akenaratina ba acte. Riki Nemia, la. Et donc, 42 solo, la kezarara bongo, kwanzamba, pambolo, banda, tina lola. Et donc, OCP sera toujours, Betty Masengo, toujours na news de kin, bazwa nyonso, na Londres, mais bati ke dangane Riki Nemia, la. Na mame Melinzemba. Donc na Londres bazalaka mibale soto ke na Bruxelles René Kabasele wetu de Bruxelles bazwa nyonso me batikela ngayo balobi ya sepeli sara Betty Masengo
mais je pense bien et Kosimba Nango. Voilà. Merci beaucoup à Papa Dave Moubama, le papa de Just Davline. Et nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir. Volanda Congo promo donc si tu es quelqu'un qui tout posa Flora biso boto bomba maki metara ya puno li biso donc si tu es quelqu'un qui tout Congo promo donc fin batika au vivre toza Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo skantene zalaka et donc bango batika la quoi si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka skantene koti kaka donc to leki na biso Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Zo ça la fierté na biso. Congo promo. Oyo ezabu ya bosambate tembe na motute. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sal mokilina esia ingénieur Raf Ngindu petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Pour la Portonos Belgique, la Portonos. Ouais, balobi Raf Ngindu, Congo promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect Congo promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston ou en Raf. Congo promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc, qui ne doit pas biso de côté na baki. Tara Congo promo, to côté partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc, on a biso Congo promo numéro 1 site tout. Congo promo. Pour Congo promo abi Congo promo né au site ndanga ma BTP na pour ça site dans niveau des États-Unis à des fois terre. Babi Congo promo TV Raf Ngindu number 1. Babi 001. Talama State, niveau matoso, aux arrêts aux États-Unis. Niveau à boy, il faut pas aller aux États-Unis. Tout le monde a mis sur tes autres, j'ai dit, bah, on va aller battre tes tarabis, mais c'est pour le prendre en compte et que les mousses.